Nazozong se matondi toko koyemba pe luyembe moko moko wana pote azali nkolo na biso tozo kosanzola ye wana de kembo pe masanzoli na ba luyembo nyonso tu atiango na mitema na biso pote toko kosanzola ye. Mardi soir, nous avons eu une petite séance de cantique. Kutanaki na ko ndamu muke ya koyembaka banzembe kasi wana esepeseki mitema na biso. Il y a déjà la bénédiction. Bomoni na kati ya banzembo mapambolo eza ndeboye tozo kumisa nkolo na biso. Tango tozo kumisa ye aza pe musika na biso te aza kati na masanzolo ya libota na ye. Tozo si matondi pote tozo kumisa ye. Naza susu matondi mingi pona lobi pe na malimboli nyonso tu na masanzolo. Solo eza lite ya mukuse kasi ezaki na nguya solo ezalaki wana. Nous avons en effet vu que tout ce que l'Esprit de Dieu a dit est vrai à 100%. Nyonso to molimo na Nzambe alobi eza malamu na 100%. C'est exact. Eza bongo. Cela peut parfois sembler encore lointain. Wana kukanisa eza musika. Le moment viendra. Kasi ngonga ekoya. Wana ekofungwama, ekozala ekomonisama. Qui ont le cœur sincère, qui aiment la parole de Dieu. Bato bazala motema peto. Bazoko yambali loba na Nzambe. Ont les yeux ouverts. Bazana miso kofungwama. Bakoki komona keza solo. Ba mususu batikali. Dans tous les cas, bakoko tambola miso na bango bipai bakomona eloko te. Kasi biso baoyo toza ya Nzambe esengeli tozala na esengo tozala pe reconnaître pa Nzambe na biso to nous pouvons dire que kasi nous sommes ce que tokoki koloba tozali exalter baoyo baza wana mpona kokumisa liloba na Nzambe. Psaume David alobi nalingi na sanzola yo o Nzambe na ngai. Et j'aimerais dire que nous voulons nous joindre. Nalingi na loba biso esengeli tosangana na bayembi tolingi kaka koyemba pete kasi tosanzola Nzambe na biso kolo na biso mobikisi na biso na musikoli na biso bongo wana nde tina oyo tozaleli awa tina yango nde yango wana ya kokumisa ye molongo ya yambo nalingi kosanzola Nzambe na ngai kumu na ngai wana nde David alobaki eza maloba punda te wana utaki na motema na ye mobimba nde bongo alobaki bongo wana pe esengeli pe elunga pe na mitema na biso tokoloba pe bongo molongo yambo tosanzola ye mbala boni na ngonga boni mukolo na mukolo mukolo tikino na seko sango iso kosanzola kombo na nkolo eske esengeli kokumisa yo be tokumisa ete pour résolution de le faire. Il l'a exprimé apesi biso makoki ya kosala yango cela résonne jusque dans wana ezoyoka na tina mikolo na lelo jusque nos oreilles wana ezokoma tina matoi na biso eza kitoko te oyo bato na Nzambe balobi Molimo Santo azokomisa yango tikene na ntango na biso oyo ezalaki bato te ezalaki Molimo Santo na Nzambe azokoloba na bango na ntongo na lelo tokoki mpe kotalela yango na banzi ete wana epesami boyi te tina nango na ntongo nango mpe ezali molongo ya mibale mukolo na mukolo mukolo na mukolo mukolo na mukolo na kokumisa yo mpe na kosanzola kombo na yo mukolo na mukolo tosalaka yango banombali mpe basi tosala yango bande boye banombali mpe basi
soki eza bongo te Nous devons être honnêtes à ce sujet. esengeli tozala sembo na likambo yango Mais je pense que cela devrait être na dans banzi notre cœur. esengeli esalamaka bongo na mitema na biso nayebisi bino eloko moko Je pense qu'aucun jour ne passe na banzi ete mokolo moko te ekoki koleka te sanke tobanza makanisi na biso epa na ye sanke totombola mongongo na biso epa na ye tosanzola kombo na ye ntango tozokatisala makambo ya pasi tomoni lokola tolembi kasi nayebisa bino bosolo uta nakota na bomoi na yesu okoti na bomoi na ngai ata likambo nini nasanzolaka ye kaka kolo nde moto aza na makoki ya kosanzola milongo ya mine eleko na eloko esanzola misala na ye batatola makambo na ye minene glorieuse de ta majesté et je chanterai tes merveilles. nakoyemba na monene na yo de la puissance redoutable tokolobela ntina na ngweno ya somo ta grandeur. mpe na monene na yo On proclamera la gloire tokotatola de ton immense bonté kembo na yo na monene na on yango célébrera ta justice. mpe bakokumisa boyengebeni na yo Gloire soit rendue à kembo notre mpe Seigneur. lukumu ezala bobele na nkolo na biso proclamera bakotatola kembo na yo na monene na yo ya bolamu mpe na boyengebeni na yo biso mpe esengeli mpe tosala yango na ntongo na lelo molimo nsantu ezokamba biso ekamba biso banso na ntongo na lelo tomizongisa banso na maboko na ye na kokambama na ye azala na biso tokutana na ye na ntongo na lelo na esengo totelema bongo tosala yango tata tokumisi oyo na motema na biso mobimba na ntongo na lelo toye liboso na mitema ya komisokisa tolingi koloba elongo moko na Dawidi na kosanzola o nzambe na ngai kumu na ngai mpe na kokumisa kombo na yo mokolo na mokolo na kosanzola yo na kokumisa yo ti seko na seko nkolo Yesu Kristo pesa biso yango na ngolu na yo pesa biso yango na kati na mitema na biso mpo tosanzolaka yo mokolo na mokolo nkolo na biso tosanzola yo nkolo na esika biloko mosusu misala na biso ya matondi esalama bobele epai na yo nyonso oyo ekoki kopekisa ete yo osala na bomoi na ngai na makanisi na ngai mpe na makanisi ya bandeko na biso banso kolo petola biso mpo te na katikati na biso oyo eza kati na biso ezala peto mpe bule liboso na yo kolo tozongisela yango lisusu mpo na liloba na nguya toyoki na poko na lelo na sango toyoki tozomona otiki biso te mpo olobeli biso nkolo ozwi mosali na yo kasi liloba na yo etikali haleluya tomoni ngolu na yo tokomisi yo nkolo na mayo ezokokisela mikolo na biso mpe kati na biso topesi yo lukumu masanzoli kembo okolo zala na biso na ntongo na lelo nyonso tokomisa yo mpe malombo na ngai oyokela na kombo ya motuya ya Yesu Kristo. Haleluya, amen. Matondo ezongisama na nkolo azwa na ngai na mosala lokola ngai naza mpe kolinga weekend oyo eliki ezalaki mpenza ya kolemba
epana bango réunion ko sala 3 ou 4 heures du temps. Ils ne rentrent pas chez eux. Kasoke basilisi bazonga epana bango te. Qu'après minuit qu'ils rentrent. Kasi simana zangande bazongaka. Et ainsi la voix est sollicitée et utilisée. Po mungongo basengi yango au service de Dieu. Kasi soki mungongo eza na musala na Nzambe kitoko. Dieu est glorifié. Soki Nzambe akumisami. Parole est transmise. Malobo elobami na batu. Si cela apporte la bénédiction. Soki yango ezomema lipamboli. Alors boye la voix peut s'enrouer. Wana mungongo ata ebebi problème ezate. Kasi mawana biso. Soki mungongo wana tozo salela ngo pona makambo ya punda ya pamba. Le refrain que nous avons chanté Nzembo yo toyembi correspond au 5e chapitre. Ekokani na 5e chapitre Apocalypse. Entendu il y a quelques jours. Toyokango mikoleleki nande kusimif. Et je l'ai mémorisé autant que possible. Na kangiango na ndenge sengelaki. Et nous l'avons simplement chanté hier soir. Toyembi yango pe lisusu na poko awa. Dans Apocalypse chapitre 5. Et dans Apocalypse 5 verset 10. Puis je vis un ange puissant. Pour namoni angelo nanguya. Qui est digne nani azana makoki et d'en rompre les sceaux. Ya kofungola mukanda pe kubuka bikangelo. Qui est digne nani akoki d'ouvrir le livre ya kofungola buku yango et d'en rompre les sceaux. Pe kubuka bikangelo molonga misato. Personne dans le ciel, moko te na lola ata na mabele sous la terre, ata na sa mabele ouvrir le livre. Oyo kofungola buku yango mukanda yango pe ata kotala yango. Et je pleurais beaucoup. Yamine nalelaki mingi. Personne po moko te amonanaka oyo akokaki kotala buku yango pe kobuka yango. Ce fut l'expérience. Ezaki libiki sur l'île de Patmos. oyo na île de Patmos. Il connaissait ayebaki la raison pour laquelle il avait été amené là-bas. Tino bamemelaki kuna savoir à cause de la koyeba parole de Dieu. Na tina ya liloba na Nzambe. Pour le témoignage. Pona litatoli ya Yesu Kristo. Et le livre est fermé. Pe buku ekangami. N'est digne. Moko te akokaki de l'ouvrir kozwa yango et de le regarder. Kotala ngo pe na kati. Et il pleure amèrement. Pe aleli makasi. À haute voix. Aleli koganga. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu quelqu'un pleurer à haute voix. Na ebite soki siboyeki yoka moto azolela na koganga mugongo makasi. Ezali pasi na motema. Vous déchire. Eza kopasula yo. De sorte que vous ne pouvez vraiment plus rien faire. Vous ne voyez plus aucun espoir. Et puis tout à coup il est dit, au verset 5, un des vieillards me dit, Amen. Talani de la tribu de Juda, kosi ya libote na Yuda, de David, eteni ya David, vaincu, alongi pour ouvrir le livre, pona kofungola buku yango. C'est so. Amen. Na bikangelo yango. Amen. Quel moment cela a dû être alors. Ngonga nini wana Yohane amonaki moko na bampaka ayebisi ye alobi na kolela te. Il avait la réponse à cette question. Azalaki na yanu na kolela lela na ye. Mais il dit voici. Talani. C'est comme une prophétie. Ezalo kola lisakoli. Molonga mitano. Voici le lion de la tribu de Talani kosi na libota na Yuda a vaincu alongi pour ouvrir le livre pona kofungola mukanda yango pe bikangelo sambo. Les gens cessaient. Une paix et une joie profonde esengo munene ezwaki ye na motema na ye. Et nous connaissons la suite de l'histoire. Toyebi yo ezolanda. Mais ensuite il est dit na yo elandi elobami à partir du verset 12 na molonga zomo na mibale. Il disait d'une voix forte, bazaki koloba mongongo makasi, l'agneau mwana na mpate qui s'est laissé immoler de recevoir la baboma ye la richesse, oyo akoki makoki ya kozwa bwanya mayele babokasi
la gloire, pardon, et la louange. Verset 13. Et toutes les créatures dans le ciel, tous ceux qui s'y trouvent, disaient, celui qui est assis sur le trône, soit la louange, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disent Amen. Nous pouvons dire Amen. Les vieillards se prosternèrent et que doit-il en être de nous en ce temps? Nous avons expérimenté l'ouverture des sceaux. Il était caché, scellé dans le livre dont il était révélé. Nous comprenons vraiment ce qui s'est passé. Nous avons saisi de quoi il s'agit. Pona nini bazo kufukama, pona nini bazo kusanzula ye. Seulement lorsque l'agneau a pris le livre. Bobele tangu mwana pate azu buku. Nous savons qu'en mars 1963, le Seigneur chaque jour vers midi dans la colonne de feu, vers midi na likonzi ya moto azakoya pona kufongola ekangole nyonso to epa ndeko Branham. Nous sommes-nous alors prosternés? Avons-nous rendu à Dieu le remerciement? Tosali nini na o nzambe asaleli biso? Quelle valeur avons-nous accordé aux choses que nous avons reçues? Je dois avouer honnêtement, j'ai entendu ce refrain chanté par des gens qui n'avaient pas encore entendu parler de l'ouverture des sceaux. A été ému. Motema nangai etutamaki. C'est le refrain que nous devrions chanter. Oyo nde refrain oyo esengeli biso to yemba yango. Tu es digne, ozali na makoki onkolo de recevoir la louange, koyamba masanzoli lukumu kembo pe magumbami okoki kolo na biso. N'oublions pas ce que Dieu a fait pour nous en ce temps. Tukubosana te nzamba asali pona biso na tango oyo. Amen. Alléluia. Alléluia. Et ce qu'il continue de faire, un bon plaisir pour confirmer sa parole, accomplir ses promesses, ya kukokisa liloba na ye na kukokisa bilaka na nani ya koki ya kufongola mukanda pe kukangola na lola bato ebele baza malamu na lola kasi nzamba ko pamela bango eloko te moko te na lola moko te na mokili moko te na se mobele. Yohane aleli na mungongo makasi na pasi nyonso moko na bampaka alobi nekolela te. Voici talani le lion de la tribu de Juda, kosi na libota na Yuda a vaincu alongi pona kufongola buku yango pe na bikangelo sambo. Ndeko Branham alobi c'est le livre de la rédemption. Alobi ezali buku ya lisikoli. Le a pris le livre pour révéler, pour racheter musikoli azu buku pona kufongola. Amen. Ton époque, dans la mienne, wana ekokisami na tango wana na tango ezoya na tango na biso pona musala na nzambe kolela te. Il a pris le livre, azu buku, il a ouvert, afongoli yango. Amen. Amen. Ici, verset 6. Au milieu du trône, namoni les quatre êtres vivants likolo na kiti na ngbende bikela mominei pe bampaka
Je vis un agneau Pe na moni mwana qui était mpate comme immolé. azalaki lokola akufi. La chose était Azalaki ya kukufa. toute nouvelle Manso. devant les yeux. Il n'a pas vu l'agneau comme s'il avait été immolé. Amonaki mwana mpate te lokola Il akufaki. voyait l'agneau devant lui, Azalaki mwana crucifié, mwana comme s'il mpate venait d'être cloué à la croix. lokola babaki ene Pour kulusu. nous, les choses sont parfois si lointaines. Bako loba makambo ondile eza Il a mosika. vu le Seigneur Me ye amoni nkolo devant ses yeux, na comme miso. s'il avait regardé comment il le clouait à la croix. Atalaki nkolo lokola amonaki ye ntango bazobaka ene kulusu bazobete basete. Il est dit ici au verset 8, Alobi ana molongo ya mwambe quand il eut pris le livre, ntango ye azwi buku yango les 4 êtres vivants bikelamu oyo ya minei et les 24 vieillards mpe bampaka oyo tuku mibale na minei bazokogumbamela liboso mwana mpate moko na moko na avec bango une harpe azalaki na et lindalala une coupe d'or remplie d'encens. kenye etondisami Prière des na saints. mananasi Verset 9. ezali malombo ya basantu En disant, nakolobaka tu es digne okoki de prendre le livre ya kozwa buku et d'en ouvrir. mpo ya kofongola yango bikangelo Tu t'es laissé pamba te immoler omitiki ete baboma yo et tu as racheté pour Dieu osikoli mpo na nzambe des hommes na de makila na toute yo tribu, amen bato ya bikolo biso ya nkota nyonso tout peuple, libota nyonso toute nation. mabota nyonso Tu as fait d'eux un royaume osali des bango sacrificateurs bokonzi na banganga et nzambe ils régneront mpo te sur la bakonza terre. na mokili Alléluia. haleluya. N'est-ce pas là une parole glorieuse? bwana te liloba kitoko ya motuya bampaka tuku mibale na mine na bikelamu mine baza kogumbama na liboso mwana mpate ntango ye azwi buku mpona kofongola bikangelo. Bazalaki na bakenya na maboko na bango etondisami. Mais une chose était la chose principale, essentielle. Eloko ezalaki ya motuya L'adoration qu'il rendait à l'agneau. ezalaki Peu importe le nombre d'instruments, masanzoli bazali kosanzola nango nkolo atako motuya ya bainstrument boza na yango ezalaki nde ya motuya nde masanzoli baza kosanzola nango nkolo ezalaki oyo ya ye ezalaki oyo ya ye afongola yango na baoyo ya ye mokano na ye afongola yango na baoyo ya ye epai na ye nde masanzoli ezongela ye na baoyo baza na lola ape na mokili bikelamu biso bakota na masanzoli yango mindemo nyonso tu ekotatula ete yesu kristo azali nkolo amen. Nzambe apambola biso azwa bapasi na biso azwa basusi na biso azwa yango masanzoli esukumami na molimo mosantu etia yango liboso na ye etalisama liboso na ye masanzoli na biso tokoki kozongisela matondi mpo na oyo maso asali tozotatola ete nzambe asali makambo minene mpo na biso banso na ngolu epai na ekembo mpe lukumu iyo. Je pense que nous pouvons déjà adorer et nous allons le faire. Na banzi ete esengeli togumbamela ye na kosala yango ngai moko mpe. Vous savez, personne au ciel n'aurait osé
s'arroger le droit de dire je suis digne. Boye bien que mon côté na lola ago mbeta tolo koloba na lola ko betete na koki. Savait que l'honneur, la louange payebaki lukum revient masanzoli à quelqu'un d'autre. ezo kende pa mutu mususu. Il y avait les 24 vieillards, bampaka il y tukumi avait minei les princes d'anges, na ba angelo Michael, ba Mikael tous ceux qui portent ces noms. baso bazo komema kombo yango D'anges qui ont peut-être accompli de grandes choses. banze ata bakokisi Il makamine y avait un kasi à qui revenait ata l'honneur. kobongo moko kaka D'eux nde mutu moko kaka s'est mibale te arrogé le droit ye wana d'attribuer nde quoi akozwa que ce soit ou de se moko mettre te en avant. na bango Mais nyonso ils vont tu tous élever la moko voix komitia et liboso ont te dit banso d'une batelemi seule elongo voix, balobi comme un accord. Tu es digne. bayokani elongo balobi L'agneau nani yango s'est laissé akoki immoler. kaka mwana mpate oyo ya mitike ete baboma Il ye. est digne, Amen. Ye nde mutu akoki digne de recevoir ye nde mutu la akoki louange koyamba et masanzoli l'adoration. mpe bagumbameli C'est tellement différent eza de nous ekeseni quand nous regardons sur cette terre. na kotala yango na C'est mokili oyo différent. Là où se trouve le royaume de Satan, esika ya là, bokonzi ya chacun satani veut ezali s'arroger l'honneur. moto na moto recevoir azomipesa l'honneur. Est-ce que ce lukumu n'est pas vrai? Tout le monde, bato banso ça commence par le plus petit. ebandi na oyo ya moke Chacun veut faire valoir quelque chose. na bokonzi ya satana moto na moto alingi kaka azwa kaka eloko na ye mpo azwa lukumu. Nous voyons la grande différence. kasi tomoni bokeseni La munene grande différence. bokeseni munene Personne n'était là pour dire moko te azelaki wana mpona je koloba peux faire mieux ngai nakoki kosala koleka et j'en suis digne. nakoki mpe Mais si nous regardons dans nos jours, so totali na mikolo na biso oyo na ntango na biso oyo nous voyons tous les groupes, tous les partis, tout ce qui existe. tomoni Chacun prétend faire mieux. bato oyo bagroupe oyo ezali awa moto na moto azomona ke ye akoki kosala malamu koleka bamosusu Oui, ils se eza boye disputent parce bazo que kobenda na chacun bendani veut être pamba te quelque chose. moto na moto alingi azala eloko songolo S'ils se rendaient compte kasi qu'ils ne sont que des pauvres, soki bazaki komona ete baza bobele babola même pas les grands princes des anges n'ont revendiqué quoi que ce soit. ata prince ya baangelu kuna na lola koki kosenga ata eloko moko te biso mpe tokoki kosenga ata eloko moko mpe te Nous savons à qui revient la loi. toyebi lukumu ezoya epa nani nkembo ezoya bobele epa nani toyebi yango malamu. Le cantique m'a tellement loyembo oyo esimbaki motema mpenza je ne sais pas ce qu'en était de vous, ce que vous nayebi avez te ressenti, frère. bino mpe boyoki Mais ndenge nini Dieu était tellement présent molimo pendant santo que nous azalaki chantions. présent ntango toza koyemba loyembo Nous wana ne connaissions même pas très bien les paroles. toyebi mpenza baloba bien malamu malamu C'était te si beau, si merveilleux. Je ne ete sais ezalaki pas kitoko ce que vous avez ressenti. nayebi te oyo mpe bino boyokaki oyo ngai nazalaki koyoka ntango loyembo wana ezoyembama Et remerciements à notre matondi Dieu. na nzambe na biso Oui, à lui reviennent boye l'honneur. epai na ye lukumu Amen. masanzoli Savez-vous ezongi quoi? bobele epai na ye amen. Une pensée m'est venue. boyebi likanisi eyeli ngai Nous devrions nous rassembler ici devant et chanter ensemble. esengelaki ce refrain. tosangana awa toyemba elongo Rendre gloire à notre boye Dieu. tozongisa Du nkembo fond na de notre nzambe na cœur. biso Et l'adorer car personne n'a pas tokumisa lui ye été digne pate de moko recevoir te la louange, la akokaki gloire et kozwa l'adoration. masanzolo La yango gloire et la mpe louange nkembo au Dieu. masanzolo yamba yango Seigneur, nzambe na biso personne n'est digne. moto te Il akoki était digne dans les cieux, sur la Ata na terre, de lola, recevoir ata na la gloire, mokili, la ata- puissance et la louange. Car nous ata savons nani que akoki le kozwa jour lukumu vient, te l'heure vient, kampamba te où toyebi tu viendras dans mokolo ta ezali puissance, oyo où koya na tu nguya na prendras yo tout entre tes mains, oyo kozwa où nyonso tu na maboko rendras na yo jugement. oyo Seigneur, sur la okosambisa mort, sur bato l'enfer, bato oyo sur na le kati ya diable. lifelo na zabolo Seigneur, bipai biso car toyebi tu l'as nkolo vaincu. oyo olongaki ye Nous aleluya louons ta puissance, nous glorifions ta gloire. tokumisi nkembo na yo Nous voulons te suivre. tolingi Alléluia. kolanda yo nkolo na Nous biso rendons gloire. aleluya Alléluia. tozongiselo matondi Seul. epa na yo Alléluia. lukumu Tu
plus profond de notre na kolandisa mitema na biso je ne peux que te louer. tokoki bobele kosanzola yo nkolo Seigneur Jésus-Christ, nkolo yesu kristo demeure avec les tiens. zala na baoyo ya yo Afin que nkolo nous demeurions fermes po dans te cette heure, totelema dans ce ngwi na moment yo elongo que nous traversons actuellement. oyo mikakatano tozoleka sasa Nous yipi levons les yeux vers toi. totombole miso na biso epa na yo Tu es notre consolation. ozali Tu mosungi es notre secours. ozali koya Alléluia. kosekuriri biso nkolo Loué soit ton nom. okumisama Oh, gloire. ezala kombo na yo Louange, lukumu gloire et mpe adoration nkembo à mpe toi, masanzoli Dieu vivant. na yo nzambe na Dans le nom de bomoi Jésus. na kombo na yesu kristo Alléluia. haleluya Amen. Amen. Amen.